pardon na les abakou, tous les abakou ko ba ibaina. So boyoka na les abino, na blessa bino. 1000 excuses. Mam ceci la soka yoka na lobaka langage mo be sala ka mabe. 1000 excuses pour na biwana za yaya oyo na osu na de temps à autre. Je ne fais plus partie na carte famille bota, je suis abakou. Oh. Nga mi kotinga mo. Samba registrer. Tano munda za pas nete. Na za pas mutu mususu pe na loba mabe. Oh, bando tout est pas abordé. Mais na benga ye na David yebsanga. So bando futa biso to na no zeloko. Na décembre ne ina osenga mam sisi la mbongo. Pona lia na ndako. Beaucoup na zo kité. Na zui kuna. Na 2022 j'ai demandé à Mams. Atindela nga $50. Ko to ba na ngabi bosé na pio mbongo me ko bala muduté. Nanga mam nga e balati. Et puis tant que tini mbongo obenga ozo ngata silika obenga na poko. Kwa ni bonga na tindela mbongo ngai ba. So ko nga mama ko mai de mi falo benga ngwe bisanga. Comment se fait-il dans un terme? Et là qui vend, mon pépétant et yaka, et ça envoûtement. Envoûtement tant que mes bino, mon issue envoûtement au comprendre était. Yo mon rose bien. Mes collègues qui ont AJP pour ça la libandi pe ya. Et surtout bino. Bana pe ba okola. 6 ans de carrière. Oulala. Moi n'a pas papa ça à théâtre. Mais na palais, bo fouté na ndako bo besoin médiocre. Bon la vie mon bala baebi. Baebi pe na vinde ba ninga ba lera ta charomate. Na ndenge ya réalité ngai nakoki kondima likambo oyo nayebi ke nalela yango to na ganela yango. Mais kuna bozaki bien ibutu azaki na mama chérie et on so Bellevue akabaka bondo ozo ba $100 ba 200 et pas Bellevue non $100 osai nini non na ndenge bozali na structure pour soutenir ye ba ibutu azaki on so mama chérie et tout bijou la reine on so et tout ozo seka. Siko yopo banda kozwa. Siko qu'est-ce qu'il y a eu? Ngai depuis na kota na famille Libota tinde na longwe boye. Na tikala kozwa mbongo famille Libota te. Je suis sincère et franc. Et na zwa mbongo na bango. Ba sakela nga mabezwanga. Na bita baleka kuna TV te balu baté. Mabika ba saka. Ah. Ben oui. Bon c'est bino bomo. Parce que force sa parole et l'équipe. Soki nga yo belvia kabela mbongo te. Boya kabeli nga sans réponse, sans raison, sans nini. Ata $10 à Bellevue au liat. Na lobi hein. Akabela ngaite. Olongwe pourquoi? O mais parce que ngamo na zuba décision na ngai na moni que non. Na vanda ti na moni que ko foko o fana mutu oyo. Azo comprendre bon pas mutu o fana nesika oyo batu ba comprendre yote. C'est-à-dire je me retrouve pas. Je ne tourne pas. Tu sais que moi ça m'arrive des fois aussi na sali 4 mois na tournade. Ah c'est on a pas condamné Bellevue te. C'est na condamné. Pourquoi? Non, non, ayiba. Ayiba tende. Ayiba parce que mutu mo boyebi ke balobela nga. Même si na mona bango te mais na yebi ke balobela nga. Certains de têtes ba yebani na TV balobela nga bazala wana. Na ko raté film moko mi bali mi sa tu me dis. Mais fallait bandar au film bien te. Fallait parce que bateau bazaki kuna on dirait si bon il dans notre tournée. Yem dans nos finga bien on regarde tout il dans notre tournée. Kasi. Si lazaki azalaki lokola rival moko prioritaire ya biso. Oezaki Polo ba bien faut que la carrière bakou. Certainement la moi on dit ba bien na monsieur bando ya pona no baka des fois msou ya Christine si là ma maman 72 ans. Oui mais ça là. Maman n'a tambu sa bilama na Gambie. Aki a trié na ballon. Moi ne ba to kata ballon. Aya trié ndam. Abandi ko tambuisa. So asombaki na 1000 francs, ateki 1500 to 2000 azuba 500 1000 francs sangisi. Yango na ilonda ko lia. So devinez maman à 72 ans. Aboti ban. Bozuezate. Biso pe toza na télévision. Moi mukio na gagné on a ko sunga bango de. So to na yesika obo finanga. So na gagné te, je vais rester? Non. Il faudrait que ndesika on a monique. Ata mam sa pienga te na baboko na ye. Mais tant que tu as un film. Mais au sala boy bossi ba ofinga otende ba ofinga lelo ba bijou ba finga ba bien. Ata ofingi ngai mon avis nanga personnel. Tu veux dire quoi par là? Est-ce que je suis censé tant que pas na bango? Ba c'est pela qui? Tant na longwe. Ngai mo pe na longwe, nga mo pe na yaki. Emzu na yaki na influence abatu. Mais na longo sur influence à mon doute. Mais malgré tout ça c'est un bagage pas d'autres cabinote abinyo so na poso bo sengi so bevia bibo zela botombo ki maman boye ko changer langage. Et ça pour ani bozo ça peu boye ko.
Vous montez pour ça ma bête, c'est un c'est pas un abinoté. Non, le bon. C'est un bagarre. Ce qui est à gagner kuna gagner na ye. Tant qu'on a gagné na ngate. Non, je vais révolter. Société nyongo sala ba futa côté. Mais ba tunyo so bazolo ngwa kuna baba ba komina ba naître mais yo zo lu bandene ko komi. Ba komi naître wana wana za hypocrisie. Hein? Naître wana po ba benga ye. Ah non, ngala nga clair na lobi na komi na nga baku ngai. Oh. Soka baku ko boya nga na mikotisi. Ba sengi de abolimbisi. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama, yasikeye. Ah, désormais, na Kinshasa, restauré za moko. Boss Blaise Silou, na madame la Sédoise, basalé bino, mo bangé na restaurant, basalé ba Congolais ya diaspora, ba Congolais ya RDC, Kinshasa. Vous en avez besoin au lia 100% bio, cuisine congolaise, kobunga te, kotatabana te, adresse za moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise, vous autres, eza wapi, tonton, eza wapi. Pour la kolia bio, nazala besoin d'alia ngando, nazala besoin d'alia pondu, nazala besoin d'alia madesu, nazala besoin d'alia nyamazamba, ozala besoin d'alia mosaka, ozala besoin d'alia ndunda, ozala besoin de melelo kwa malili, ozala besoin beta billard, ozala besoin otala match, etika ya calme ya kitoko. La Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yomutolinga obunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara Avenue Vénus, numéro 30. Au Romona, La Sédoise et Zawana. Planion Soza a besoin au Kolia. Et puis, sauce bolognaise pesadi. Yemoko, Mama Wabi La Sédoise, la patronne, Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi, Oya Kolia bio, Oza Libanda Mboka. Oye pendant ma séjour na yo, cohésité. Yaka na restaurant La Sédoise. Bozo mona nga monde na zolia awa na bisabino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse. Limité 7e rue résidentielle. Référence à Kin Marché. Avenue Zara Kin Marché Vénus. Dans ce comme quand limité 7e rue résidentielle, au tout cas avenue Vénus numéro 30. Au monde restaurant La Sédoise. Au Kobeta Billard, au Romelelo Kamalili, ambiance à gogo, au lieu bio, au Melipe bio, au Silicipe bio, place pour à repos, Ezali, salon veille, Pinabiso Ezali, au lieu au Pema, au Mélamois whisky, au Mélamois champagne, au Mélamois chicha. Donc, au cause à la laisse, venez nombreux, mangez bio, 100% cuisine congolaise, mangez bio chez La Sédoise. Bisous, ngala kerolia. Natonda pendana vimsa libumu. Boya ebele kolia kotonda 100% bio. Atelima awa nzamina na ebitisiko shuka kolonzo akon ekomi bwendeni. Awa ka place. Makiemba ba yibinga mbongo. Nada. Qu'est-ce qui se
se passe? Nasubina bilamba. Dada makama mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka lobi dina yo tuno sa nini? O eza chance transfert. Ndina biembe onyeso de. Nada agence ya transfert na nzela. Abaki équipe adresse te. C'est là on likamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Moni na fimbo. Na pesi yo awa. Ja, 1 minute. O piso tsumu na pata ja telefone. Biso ba ka biso mbongo na nzela. Kama yeye mwenye mbongo ya mwasi. Yeye na mandeko ndio kwa baraka. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert ya mbongo. Totiki lango FBT misalane kazinjo. Soko che bazui soki pe kuna bache tozui basora kaka. On sait jamais. Ya mami Toki. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition 2 grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig, Trocha numéro 9 on a la scène, on a abonné de Rolex à ma perruque, on a bon ma sorte New sur ma perruque à Kitoko, ma coupe ya Milai, Vanessa Airwig, Azar on a la prime encore abordable. Rosso ma perruque na yo, Rocha Robima chic, Robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol la canine, pour atteindre la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et Zamafuta, ou Namukona Sailaka, et Telisaka, et Zapona teint clair, bagam, différents, et caramel, métis, chocolat, pour maintenir caca, crème yama beaucoup ezali, crème yaba lèvres rose ezali, donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, messieurs et dames, bienvenue à tous et à toutes. Bonsoir et bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission. Présentée par moi, votre humble serviteur, monsieur le journaliste Barézi Baza. C'est toujours un honneur et plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs. Merci de nous faire confiance, merci de liker, de vous abonner, de partager massivement. Alors aujourd'hui c'est un autre numéro, une nouvelle émission avec un nouveau invité. Je sais que Brota l'émission du début à la fin, beaucoup ignoraient ma publicité. Abonnez-vous très massivement, likez, commentez. Et Rosa Labisso bien, c'est vraiment cet exercice pour nous soutenir. Et merci à Martinez de celle qui est derrière la caméra à la prise de vue. Merci à tous mes partenaires officiels. Merci à mon grand frère, mon yaya. Yannick Chambagotson, Bossamboka, Master, ami, frère, privé, personnel. Bossamboka, deux comme toi n'existe pas. Aux Alarayo, mon copain, pourra pas dire un grand merci à Papa Paul Fekipo, ma maman Nathalie Fekipo, FBT Misala, c'est l'agence qui assure pendant la routine d'Abakoli, nous en toute sécurité, FBT Zawana. Et grand merci également à Madame Rokia Kamara. Naïf Sarabino, à chaque fois, ayez une Rokia dans vos vies. L'AVC de Papa Murphy, Rokia Kamara, petite soeur propre, et à Madame Alima Kamara, mère boss, l'argent respecte cette femme. Et grand merci encore une fois de plus à mon papa Gilles Mwanamputu Yaïguet Kamazi depuis Montréal, depuis le Canada. Et coucou également à Monica Makambofi des disques, bébé Seignol. Et clin d'œil spécial comme ça à Gaël Fundoumé na Fundu Yaba Gaël, Shekina Vumbi, Kitoro Petayo, Kena, puis Shekina. Et au Salafo, j'ai résine à la merveille, moi, na mamie, clin d'œil spécial à toi.
Je ne sais pas, aujourd'hui nous aurons ce privilège de recevoir ces grands artistes, comédiens. Il s'agit bien de Bossé historien. Papa Bossé, Batebe, Baebi, Bongo. On a un attends, on a tenu tes bons. Troye Bara, Troyo Kaepe, Topanzapena, Monteketo Sola, parce qu'il y a le Bezali. J'étais vos télécommandes, beau zappé émission Oyoti. Non, il s'habille au bout de les bandalités, ce pour ma Mboza, il y a Roloba, il y a Rossola. Ça, si tu es d'accord et que nous partageons le même avis, Fongo Labisso pour dire déjà bonjour et bienvenue à Papa Bossé, l'historien. Ouais, bonjour, Parésie. Bonne santé. Tout doucement au rythme du pays. Ok. Dieu fait grâce. Un mot gentil hein, à tous les internautes, au Barozo Alibakwa, au Talayo, de partout dans le monde, exemple la télévision. Eh bien, oui, je suis l'artiste et comédien Papa Bossé, l'historien, depuis. Ouais. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui me connaissent aussi, qui me voient aussi à la télé. Ben, donc, Batmoussou, historien, Alubara tellement, date, ça c'est l'une des particularités personnelles. Il y a jeune dans la vie artistique. Pour ça, la paix qui est façonnée comme marque Moko Boye. Yango lelo, historien paix qui est place nango. Donc aujourd'hui, là, je suis venu. Et je vous ai appelé depuis, ça fait au moins l'un de ces 3 matins passés, hein, 3 à 4 matins passés. Il fallait que tout le monde en a des crocs à temps et puis voilà. Dieu fait grâce aujourd'hui, on s'est vu. On a eu tout sur les gens qui ont peut-être en anglais, ils doivent connaître que non, je ne suis plus là où peut-être dans au Kanissa. Et puis, on a l'hypocrité de dire ce que moi je pense. Quoi. Voilà. Voilà, donc je sais que Papa Bossado me verra un peu vite, mais comme on a vu sur Toza Penza. Donc il est mollo, peut ça la bien. Mais sinon, pour toutes les personnes au Barota là-haut, monsieur Rosa, peut-être pour eux, Mbala Liboso, on a peut-être Papa Bossé. Moi, brève présentation, il ressemble un peu, monsieur Soba découvrir pour une première fois. Plaisir. Bien, Papa Bossé est artiste et comédien depuis 96. Ok. Dans ma groupe, il y a quartier et tout, voilà. Il y a un groupe théâtral, il y a Papa, il y a Vienne Abisso Tatouka Lombo. Bon, pas Tatouka Lombo, tu n'arrêtes pas Papa Lobel en 98. Avant mort, il y a Pépé Calais. Pour Pépé Calais, il le 28 novembre 98. Ok. Ngana yé na juin. Et puis, na kuta balindala là, bastananga ba vieux joka. Après Papa Lobel tanga ke poto biso to vieux chico Tatouka Lomona, notre président de fin Delta Force. Moi ba itira yema isali ke vieux chic à Longwe. À ça le groupe naïe, groupe Likondi. Et wana Likondi protège et bimi mes en coulisses. Dès que tu as tu répété na grâce suisse et pas maman Frida Mouche. Dès que tu as bani nzonzi na ya CD. Wana ti na demeuré wana de okuta na vie de loin. Azala ki vie de nos camarades yaya, master pena collègue, grand frère et to lingana pena e trop. Tant okuta na ye to kangama to mi bena mo ba pire. Comme que ndaku na Kimbangu 14e mairie na Kimbangu na ya wana ngai anse la duchesse ma viokele to kutana na kolia komela et tout vite la singa bon aizan zonzingi mais faut y appeler un groupe mo télévision pour ba tu ba découvrir yo wana otanga na étudiant na Inikin na ça la histoire ti après na yo ya groupe Chichok Loyenge na 2001 na ya Chichok Loyenge nakuta ba mame pela nakuta ba vie na po Firenze Preya Jani qui est ton âme repose en paix nakuta mo ba tebele nakuta Damali Papa Moniere Mutombo to yakana ye même année ma vie OK là zalaki avant biso quelques mois biso to yogoya et puis après cela et au comme maman be vie de là zalaki na moi comme net mo be tira imana président Apo c'est là que biso ba to pirier bon comment moi un peu lésé parce que mutu na bino azaka mutu moi rôle boy ba vie muselupe que ton âme repose en paix ba on peut défendre biso pour vie musela qui na pire vie à vie au coacher na malibanda et moi coacher pe biso moral ba koko seigneur voilà après on a vu de l'essali que oh yes seigneur akufa azali amta kufa muselu muselu nda kufa donc ça là que vie de temps seigneur désolé hein na vie de temps à monique et comment moi bien tenant chef na ye
akoma koya lisute ba repa ka te mais filme ba o tievenga los na Londres lobi vidéo le fois à kana groupe parce que biso ba yo tozaki ba to soutenir to za zanet kende za na kata groupe mais voilà mutambe mo bo o bino bo za na ye mo marché ba go benda pe bino moi quelque chose côté bien akaboli pe bino voilà to ko kay soutenir to ko bien est-ce que ba me ko taker biso en face film ya bo mo na penga des rôles mo wa figurant un mot de fana bino mutumbo mais izanini si esali ke na yokutana viemba le somba yaki otala grand frère na ngando ina ye ya Freddy ba kuta bando so na palais via moninga di yo fana ndé nga bien o grand frère na troisième na biso mais yo longwe pas ngader lelo ya okutana na groupe nanga ndeska na okende groupe la mama OK tona comme la mama nakuta ba ve ligoro ngenge nakuta ba ve Adi Muzuri ba ve Noël nakuta ba ve Makengo papa Makengo Kao Debout nakuta Sarkozy Tantini Linda oui Tantini Linda zalaki déjà à peine koya na ye na koya na ngape donc départ ya Zigura na ba Sudiata arrivé nanga to développer na bango ti Vemba le aux marché mo fala ki to kende Kenya Jojo Mandiki mapata les boss atinda ba billet na ba visa to kende et c'est ce que quand des akilide via sur ba billet tout moi combrich bacha na est-ce que mututu mo loba et ça est-ce que ba hotelanga leki ya camarade ya président ata yo roloba yo comme to ba po vient na bino massa ya président moi influence on na pena zu modeste président ni via qui na voyage na lobango sko na kata groupe non so président photo so lango via que moko bela ba visa na tout na ba tati linda ba lai mais muto lobanga ngai tant viesco ba zu message na nga batindi ke livie kana bato to lobanga wana ote tala bose ku dasima wa ayimaki yimei pona yo vie maman bengi grand frère na bina olongo na legi no groupe nanga na bina habiter na kota ka rep vie bisinga ko ya suite olongo groupe pona nini vient na sai nini yo tonga ki boye boye de makamuto aloba eza pena na loba ki na bandi na samba te nebiseka merci beaucoup na longo nde na yo ke na parler na vandi na sali groupe na ngamo art du Congo na ba 2004-5 ça pas tenu na bomi na ngamo na komi na zongi na continuer na temps la vidéo na Inikin une année après 2006 boulot yate na ke IEC na ke sa comptabilité marketing de gestion donc sali ke master nanga za ki leki igete ukola autant ba ki na évangéliste nda yo benga ngokutu na évangéliste kala mingi te mbundele le panzana mi côté la tanga ba olongwa yo landa bango c'est vrai na okuta na mayindu ketona me repose un peu mayindu to solo na mayindu c'est bon master ngana bengi ya na igete IBC get benga la parler pas bon la kauka to solo en face ba isili jour na kene université na kutu ba tourner na matonge na busu melo na kalamu maman o igeta bengo yaka abengi so Marlène ya Marlène tamu na bisa ko fa ko ta groupe tamu ba so na maku mam to so la ke na mi so pas divorce tchako no kati on ba ko bi après à kolongo la bo ça va ça nga test na balabala na jouer na balabala isali ke simbi ça va le biara rep évangéliste tant na ye un mois après mbunda groupe panzani les réveils bimi de to kende na ba prince Chabani na poto ngazo mo reta bon ba bani ba répétition après ba 3 4 mois 5 mois même na ba ike na ba ina après Yves kaka yo changa mulunge ya de na roya ti to développer na bon en 2010 na 2008 9 10 11 na e to kutana lianza oh non il faut appeler kota groupe c'est bon na kena solo na mami Marlène c'est bon lianza e na jour après prière ba yambiye ba solo li répétition et royanga la comme chef en répétition tant que la maïté na scène Marlène a quitté si on a faut que les prières j'ai une prière à 3 jours de goya au kota wana isali après jeune de lianza ko développer en 2013 na yo longwa groupe donc dit à longwa ngezali ndeko moka longwa ka masimo bon tant ndeko longwa comme neti mo ba rankini mo na kata groupe so ngana masimo to ida ba camarade na kati ya groupe comprendre masimo ebe ba chéri nanga to beta mo turu boye peso moi melone mo ayaki to vani to staffé malgré longwa et quoi arrivé chez moi to vena masimo
ndeko na biso mo Vero azaki na nyongo Massimo so ana yamba so Massimo na téléphone te ta Vera bengo anniversaire na ngeza lelo oya ngabia bozamba to ba prince ngabia ko ba prince non rien ngati Massimo ce que ngale bisinga bombela nga 20 nanga Massimo bisinga bona Vero ya passer nga na pesa ye joyeux anniversaire or yel ngaka gange pour la nyongo na ye ngape sans avoir l'idée dans un téléphone avec toute courtoisie na pied namanga mo mutalo ba ofuta mba ona ngate Vero yonga na yo tsoto kute to bunda mama yuzu so na téléphone nanga de Vero zo malwa na ibisi prince avec lui bisango marié de marié na ya ba bisinga olongo groupe bima kende pour ani no sole na Massimo de logo na ngona le réveil yango. OK. Voilà donc et en 2013 après en 2013 to yo ça la groupe na Massimo groupe Armure to développer na ngoti Massimo moni ke simbi na ngota kene groupe sans souci ngatika na groupe Tilelo depuis 2013 Tilelo c'est boleka na bana nazo leka na Congo France. OK. Chaîne na biso TNT awa et puis na biso TV. OK. Bah c'était un peu créer déjà ba artiste amené na kuna bah toujours bunda na mais depuis 2013 Tilelo ils a ce groupe en bundaté. Ah oui, to bunda sens qu'il y a beaucoup de plus exaté. Nous aussi travailler na yo moko na effort personnel. Ni sponsor ni appui donc voilà. Et c'est un faux papa yo mo mutu au fungola ba marché au sala qui entrer pour groupe Vimba. Mais sinon oui, deux personnes va voyager déjà dans la poto. On film avec ils ont groupe ils ont qui voilà. Et bosser parlons de Zonzing abandonné en gros ça qui plus yo bano jouer ba rôle non ni plus car qui papa to bano jouer ba jeune et tout. Donc là jeune na jouango mingité. OK. Mingi papa. Papa. Identité na ngade plus mon papa. Au tira comme référence d'autres comme modèle non à théâtre zané. Bon ngapenda modèle na lignée na ngai nazalaka penza na modèle te mena na bato na CP na bango. OK. Kozala modèle quoi mutumo na lingana koma loko aye tôt ou tard. Aujourd'hui il peut être là ou pas mais ngana incarner ba angle na ye. Or nga sikoyo na bongo de. OK. Ngana yani na CP la na vieux ça comme ça na bien. C'est que ngai pe na persévérer na lignée na nga na koma grand. Mais ça te que na koma loko la yete. Parce que l'histoire c'est le seul artiste à l'obara ba événement passé vrai. Sur scène. C'est que avant ngai na ebi muto bana lo bango tazalati. Pour la sola pena na fait masasi ebele. Na fait masumpe na sola ebele. D'ailleurs quand tu vas bala non, série na biso muto mo na lo ba nebo non. Et ça quand ba vantar net va faire bali mondial hein. Azalaka système ya ba vantar na ye ndenge ve mundu alaka et tout voilà. Mais que kozwa ligne ba né na 1900 boeli kambe salema bo betango na scène. O gangela mwana bino bala lelo fotite tango na biso na 73 unité kingabo mobuta salaka donc je suis seul ya osala ba recherche nanga personnel et puis na comment nango mur voilà et puis moi je parle de tout armée politique sport culture musique donc na partout voilà ce que combo ya papa bosser ils aura vrai nom na yo papa bosser sa famille. OK. Comme moi famille je suis bossé. Oui, comme moi non famille na moi je suis mongo. Ah OK. Chez nous les mongo s'il faut dire Barési. Le famille Barési, on peut dire Baseka Barési. Tu vois? Quand tu dis Baseka Barési c'est-à-dire famille Barési. Baseka est famille. Famille. OK. Donc si quand tu as représenter famille en dehors il y a famille. On te dira individuellement Boseka Barési. Ah, donc, le représentant de la famille Barési. Okay. Comme moi, je suis Sombo Ngenge Francis. Maintenant, s'il faut dire, on dit Boseka Sombo. C'est-à-dire le représentant de la famille Sombo. Donc, quand tout le monde me voit, il voit directement famille Sombo. OK. Il y a Boseka. Ils ont bossé quand ils OK. Bosser sa famille. Voilà. Et à un moment donné, comment historien? Historien Zali dans le domaine artistique. Et puis vu que j'ai fait l'histoire, bon, non seulement pour encore concernant l'histoire. Historien Zali pour le domaine artistique surnom oyo et faire autant de date, na histoire et les cas sur scène, yango et pesangai surnom ya historien. OK. Mais si on regroupe année depuis au Bandina Lelo, tu peux dire tu as combien d'années de carrière?
Donc, s'il faut dire, en vrai, dans le groupe amené 98 jusqu'à ce jour, ça fait 26 ans. Et belé, hein? Ouais. Wow, c'est bien. Félicitations. Si vous en parlez, au monde, balé qui est belé, là, Moussalo. Belé. Nga yambe belé. Mais ça va reconnaître après qu'on en parle. Missous va reconnaître. Missous, c'est Teti va reconnaître. Bon, so les gars, boyo ça. Il faut que ndimanga. On boya boy na. Nga na yambe belé. Na mon théâtre la Congo na yamba ebelé. Missous va na théâtre na kimukolo. Azana ya na âge. Mais na boulot à mwana. Aye mukolo. Ok. Nga na nzonzingi na sali epa ya Fioti Ngoma. Groupe Munduki. Ça est pas tatuka lombo. Na sali teo sala groupe na biso to sala na ba matuza na ba ni dit ni Peniel. Peniel. Maman ni dit voilà. Voilà. Vous avez ba ya dit à l'époque. Voilà. Ouais, personnellement aussi ya dit Kambala. Ya na dia za vieux oyo atambusinga na Congo mobimba za les seuls vieux da ba doyen na nga théâtre. On a zakani attaché. Donc souvent que des courses dans la ville. Bon c'est là tato ken. Donc ba moins 500. So moins 200 dans la poche. Na mutu kona ye. A ole sango melisanga. Donc quand ça mutu pas nanga. Alekanga inapercé jusqu'en ces jours. Naza toujours la mémoire na mutu. Donc na mona konde na zangelo mo boy na vie. Voilà. OK. A passé pena ba grand frère na misusu. Oh là là, bien son âme. Vraiment. Mais à un moment donné, tout le monde a qui comment il a un système. Et puis, attends, d'abord, avant de poser question, la question, moi, Yelinga, papa bossait au déguisaka parce que les lots, tu veux on dit, on peut-être trop jeune. Mais au tchara, bleu, on a au bêtis, chemise, zoba et tout. Et ça, style, moi, créé, il faut la si, style, on a créé en gros. Ok. Attends, mais je ne savais pas que tu avais ça en yango. Et ça? Ouais. Ah. Chemise à Kizoba, ezalaka. Regroupement yaba regroupement yaba habillement africain. OK. Voilà, vie nous les africains femmes africaines bima mingi na pan. Omoni pour ne pas aller être sa père. Faut na takosi moko ya kombo Versace tonini non. Ngana tchana ngai kizobazo beningo la kisake. Nasangisi Super Wax, Sultana, Vlisco, Super Soso, Itex Africa, Chinois, tout. Oui, ça là, métrage. Tes métrages, c'est là. Enzulu câble. Nasangisa nyonso. Parce que là, on qui se bat. Là, on est belle. Là, on attend là-bas. Ba si chemise ça batonga nga siko chemise ya kizobazoba donc mama puta ndamu ya super soso ya sitana ya chinois ya boya bobe ba sangisa tu comme il puta moko batongi siko chemise ya kizobazoba donc el accent na africain. OK. Donc na la tana ça la fierté ya Afrique. Voilà. OK. Et donc où t'es wapi ngamo na talika la réfléchir pakalo ya bima ala ta bretelle na moniere et mon mazop ba polo ba chemise Soudi à ta chemise à minene, pantalon minene, j'étais à vide de loin, qui sont ya Madonna y. Mais on a pu faire la Christine, on a créé un qui sont bon. OK, mais on a vu ça on dit sur capot, autant il a sûrement quelques histoires ya mboka, tout côté politique, tout musique, peut ça la biso bien. Mais déjà bateau barota la biso, bah c'est pelaranayo parce que on a peine à jouer avec coup de fil, il y a tout le monde a caillé susté, ça fait un bout de temps. Tout le monde a assisté. À l'époque, au bout de a CD. Mais le lot, ça fait pratiquement 10 ans. Moi, je à YouTube et comment la moi en plaire. À l'époque, peut-être, je me rappelle, Banana Takaza et tout. Une habité au Banana, à l'époque, on a eu changement, on est salami. YouTube. Changement, ils ont changé. Ils ont déjà dans la carte de théâtre. Ok. Vous appelez déjà la carte de théâtre. Naza pe na carte de théâtre. Ok. Na tournapi. Ok. Na ba moment où la salle qui paye. Voilà. Et dans un moment, nous jouons pas nani déjà. Ah, na joué film. Bon, on a bien Lemba. En vrai dire Lemba pené ningi ça qui moi YouTube hein. Ouais. Biso tout qui met trop na Lemba. Et pas ya Nana Takaza na tourna tant Herman comment on filme. Na tourna Herman Kasongo. Et puis ya Modé na tourna ya Mayo pe na tourna. Na tourna ben mo belé. Ah oui. Après c'est là Nane pe nzonduni on est sur se développer. Na continuer toujours à tourner pas à Alpha Boko l'épée. Na tourna. Il y a CD ouais. Voilà. Voilà Zoom Amdanof. Zoom Mikina. Le vieux Zoom. Ayem Danof filmé biso. Surtout.
Voilà. Et par après, 20 ya banana takazeyo leka et comme que chacun de nous yemo pas comme bino mo artiste beaucoup ba producteur, ba producteur à la chaîne parce que d'abord YouTube a une vitesse. Oui. Azana mbongo mukie mais na visibilité à Noki. Yambala moko. Tandis que CD à la qui na film mo ko gagner $500 ya caché na yo. Mais bo sali na janvier, film matam sur le mois de mars. Distribution na duplication ya CD na distribution comme ti bon même sur le mois d'avril nem to ki libanga na yi. Mais le ça au tourner lelo ne to tourner be ba monter na pourquoi lobby déjà monde na tezui. Papouasie Bangladesh babengi. Ah to ki dali banga. Donc vitesse hollandais et c'est rapidité donc vaut mieux na te randem no zo 50 fois mais na te ki sac mo mandem. Voilà. Kena gete ka ngulu mobimba et c'est linga 5 mois même ko le te ka malangindité. Mutande mitanga te ki sac mo malelo loba ke su sac loba ku su sac so sangisi mbongo la yewana et le ki a boule fois 100. Donc différence en one. OK. Et par après lelo déjà na yo qui on a début na yo tangi ba comment ba vie de loin ba 11 ba te belé et là c'est que papa bossé Aza artiste à Moukete. On doit se le dire, tout se voyait la facilité. C'est vraiment un nom. Et quand tu as la parcours, on a un bêtise sur papa, le bêtise, comme Mataboé, au sentir que papa m'a dit au sombo, bah tête car il y a ma casse. Et les lots oyo. Papa bossé, à un moment donné, bon, tout se voyait la facilité, tout se la pembe. Et puis, Mitouni a ma réponse est yo. Moi, personnellement, tout le monde a dit depuis moi théâtre, comment il y a moins de division, on doit se le dire. Et comment il y a bateau, bateau X, Y, bateau à gauche, bateau à droite. Personnellement, on a continué une question. Et ça, on a à l'époque, vous avez une division, comment peut-être les lots. Bon, division, il y a Kalaizaki, division Moko, il y a. C'est une polémique naturelle. Ouais. Dans le sens que le kumu ya bana lemba bami kumisama bami kumisi bango bana bandel pe bami kumisi kalamu pe bami kumisi, c'était dans ce sens là. Ouais. Donc ngolo bake ba fait takinga tabo sa théâtre na bango aujourd'hui ba mama chako na ba groupe Enjoy je crois ba minjo to wela wele zalaki ba groupe salongo pe zalaki et tout mais zalaki na ba concurrence moko loyale. Ouais. Ce n'était pas qu'il y a le comment. C'est un peu théâtre, il y a l'art et on vrai dire. Théâtre, le comme il a bon chic, bon genre. Donc il faut que tu t'habilles bien, tu vis un peu bien, tu roules. Donc tout est comme ça, faux. Polémique qui m'a bien nagé pour et puis si sur ma cambe. Moni, il y a le monde comme un bongo. Mais quand il y a un dès qu'on est là bas marché. À Baréza comme un film producteur même sous. Je sais son encore bien à bosser. Bosser dans un film combien? Ah, t'es presse. Pour faire le film, il y a $3,000. Ah, c'est bon. Avec Barézi. Pour faire un film, comme un presse. Film, pour réaliser le film, il y a 4,000. Pas fatigué. Avec Ibutu. Combien? 2,500. Oh, tu as un banane, tu as le vide, tu as le bon, c'est bon. À travailler là. Surtout, tu comprends que, bah, les gens qui ont un Barézi, azalaki na balwana mbama comme le moi concurrence pour de barrer de ibuto aboto na ba marché na ba résine na ntemo na pe ibuto aboto na marché tant la beto liso oh ezaki pena yo pe hein ezaki de bongo mais ça te que comme le ko aneti ya wenge batu ya o batu ya jibe na batu ya wera lelo yo théâtre comme il peut le quoi ba musicien to que na ngobena normal musique le comment batu fali. Bon, ça la valeur na bango vis-à-vis à Farli. Bah tu peux faire bon ça ba valeur vis-à-vis à faire. Bagolois. Bah tu peux à Wenge maison mère bon ça la bango. Wenge BCBGP bon quartier la TP ya bango. Parce que quartier la TP azagi na diversité ya no takere mtu nyonso. Yo ale kana carré na coup de tête. Ayepe na muto de te ba ko quartier de Wenge za Wenge ya wera na jibe to fali na fere to luambo dans Rochero de quartier à Ibongoudi. Donc, dans sens seulement le polémique et continue dans le théâtre, et participer à tout le monde vie bien. Quelque part, les malheurs est bon. Ok. Parce que tout le monde c'est pas non. Bon, on a pas c'est pas non pour vie paix à biso il faut pas changer.
oyo pour que na kama bona likamango ah oui nazali pe na kama boye pour moi bato balanda Marie-Paul banaka série ya Marie-Paul ya nini lelo siko to ana ba warion omoni na ndega normal qui na déjà la canine to continuer bon ngai nazaki na kanté et là qui vend OK vend auto bengi mouvance mouvance moko boye bimisi biso ka bana monza surtout kena mpepe koto makambo yepesa ah to kene mpepe ngo po kene bien esenga fo boya batu misusu po yo za à l'aise or papa so atindi mwana na yake ndi armée papa za adjudant mwana comme na armée comme major abado ko kausaka tata na tout moment de comprendre toza pena bentelo mupepe tango yaka eza mvoutement mupepe za mvoutement que ça soit bien ma beza mvoutement tout court Martinez tant mupepe ye et memi biso to kei na ka oyo to kendai kango depuis to kenda exemple mona pia kalokola na kati ya libota baboti biso 10 mama lambi biloko mwana asani azo sani elia mais na 10 wana so bakaboli biloko 7 personnes balie bangola ka baliaka 3 baliaka te mais fois tout na maman injustice yo na salini otuni ozo ya nuto sentiment que non ngape na libota oyo on dit na mwana ate baloko tanga uroda faut mena ke luka koto na se réfugié na sens wana par là tu veux dire par là je veux dire que quand oyo yebi ngana yebi na ngate personnellement te po yo mto tuni obi on dit osaki na moi on dirait que on dirait on a déjà on dirait ozalaka moi informé mwanda kasi on se informer na ngai na public o ba otala biso ba yeba kasi on a biki ngana ki na kante na ki na mupepe ya donc mouvance se meme biso na famille Libota. OK famille Libota mais en réalité je n'ai jamais bénéficié comme mutaza kata staff to mutana kata ya parti to mutana kwa na bino vous avez quel bénéfice si papa Mobutu Sali mouvance en 1977. Ah bon, maintenant. Mobutu Sali ni na mouvance plutôt en 67. Tant un père ebimi abimisi maman pa staff nemo mouvance. OK. Donc pose à un père chose un père d'office on appelle la mouvance. On appelle mouvance. C'est-à-dire quoi? Batunyo so ba kumisa parti o eza parti ya ye. Po ye apesa kabino ba moyen obino ba bénéficier. Soko pia bino te mu pepe na ye wana bino bo vivre na ba relation na ye et pesa bino mais tango bo zo ngote bo mona bo komi na moment mo boy oyo ba bengani ba kei kokene ba okene wana bazongi na mo ba bénéfice mo personnel arrête moi je suis responsable mais au sala ki ngoye ba ite ezaki nezaki ba close bon non ezaki close te pour na close et nous ba ke possible oui on a dit que c'est un foutement. Envoûtement tant que bemi bino moni sous envoûtement au comprendre te yo mona koza bien mikole kende AJP pour ça na libandi pe ya surtout bino bana pe ba okola 6 ans de carrière oulala moi na pas baka papa ça théâtre mais na palais bo futela ndako bo beza médiocre bo la vie mo bala baebi pe na vinde ba tinga ba leka ta shawarma te era ba monsieur surtout ni shawarma c'est ezanino to que tourner dans le pont moi na zo ganga na salon. Parce qu'on a un français. Petit, sois calme maintenant, on tourne ici. Nous avons un français dans le lingala. Parce qu'on a un français, il dit qu'on comprend les français. Donc, moi, je vais aller lingala. Et quand il y a Céléma, ça sabino, papa, tu as tourné, maman va dire, oh, donc, français, non, on va essayer de comprendre. Et ça, sens mon que, bah, là, il faut pas que papa me soit comme appelle la station pour aller à Shawama. N'habite que les locaux à Zouango. Mais quand c'est l'homme, après 5-6 mois, toi, après 3 mois, je moi bénéfice. Même Nzambe, attends toujours la partie pris. So comme ça Nzambe là ça donne ici matin. Comme ça yengonga mbala ombala. Pose après ba fruit na mbala omba. C'est là pardon papa Bossier to ke malembe. Na mon papa ngo me magi bino bozaki groupe, bozaki structure. Groupe structure. Vous avez combien de personnes et puis l'idée ya kokeneke biso to za la famille ceux qui nini comme moi notangi. Bon ngana yebite ngana kutango, ngana kuté déjà famille boté disaki. OK. Famille Bota, il y a comédien nani. Belle vie. OK. Et ça là qui déjà. Ouais. Tant qu'on a une akuti yango, le comment va réunir c'est malabandal.
Bon, ça va réunion. Oui. Vous avez banane déjà. Nakuta Belé, Nakuta Bijou la reine. Nakuta qui. Bon, c'est pas important de citer. Moi, 3 personnes, 4, T'es ça me bon. semble bien. T'es nga pena et sans que l'engité n'a pas compris. T'es trop aidé, non? T'es là. Bijou la reine. Na lobby. On va avancer. Ibutu. Ah, casse. Tosuka wana. Ner ya mutu mususu ko ka supporter mabemo o yeli rapidement de. OK. Mutu somo na lobi bandelo ba bo comme déborder eza TV. Voilà. Na lo babilo mususu be blessé muninga et comme maka mususu donc il faut pena se réserver. Voilà. Donc okuta déjà bango mbali. Et puis na ba misusu na ba misusu basi na mbali o pele lo ba finga ba tu pe ba lo ba pe bazalaki. OK. Une photo ça la kuna ba vidéo na bango. Bon ça réunion. Ah oui après réunion. Non bitera ke staff kola trahison teninte. Mais nga la tuna to se soutenir na tuni bango to sali na ye na kuti bino ngo eloko ezwa mia nde na kuti eloko vivant bo vivant ndenge ni no biso awa to fu ba filmer ba nini ba makambo ba fantasy ka ba talisi ko za ya bien nasi ni nani honnête ba finance ka poto la naka est-ce que on makambo ezali finance ko za la situation ko ba finance on nous opana le roi président amino leader voilà idée na nous e ba nete so ba pas nani mais to e ba ke kolo eloko wana ezali intel. Non, faut t'en combo toi ba. Intel ozo. Na bika na tanga de akomona yi. Teke o beta solo faut on va bosser s'il vous plaît. Respectez ma fan ba otala. Kolo eloko wana ezalaki Belleville. Na tuna ibutu. Belleville est au courant que ya tozao abi o yebi. Boto se loko sa yeba. Eloko ezalaka déjà. Ah bon ba bona nebo yeto kino zo baloso ba soso na bien bon. Moi, le système, on a appelé ma cambo à l'arabien. Bon. Je dis, ok, un artiste, mais je s'est dévoilé ma face devant le public. Condition à Pierre Bango. Je suis allé à la oh non, il faut que je sois allé à la conditionné ou qu'on a conditionné pour aux à la bien, il faut que je sois allé. Ok. Mais on peut me faire une mission dans l'équipe. Tout ça peut être une mission, on a tourné une mission. Ma réunion, après réunion, il y a critique, mais moi, étant qu'intellectuel, je pense que moi quelques vidéos dans la Yakuna, et je parlais, mais pas trop mal aux gens, surtout aux autres. Vous avez un bateau où on ciblé? Non. Non, les que staff moi fan daga et résonance. So mutumo ameko oh langage moi bimaki ya malamu te boy. Mutumo aleki kuna tumbi. Azongi si réponse. Omoni. Non, on a un labo. Yo kende attaquer et tout. Non, ko kende labo net que attaquer zalaidi. Ezaka ke sogi oh kite. Ibuta fingi ba réside. On point nini. Oh le bide ku ba lui bien bon hein. Oh kuna bon ça va ngapa dans cette émission mo bout. Ah c'est émission pour quelle raison te na ba. Moi tenga la salango. Tout bana mutabiso biso la bana maman. Boye. Ah bon hein. Mais moi personnellement, j'ai passé le temps avant d'aller à Taliti n'habiter. Je peux pas parler. Regarde comment vous dites mon coachang ba 12. Ayo peno lo ba mam na biso pena bien te na TV. Net Suzanne. Net Suzanne. Et comment là ba ibu banda ko ya wo sa. Olo ba menga ce qu'on s'adresser pena de. Emso mo ngala lo ngona chaîne. O ngala coordonnaka. Po patron ya chaîne na za bakuk. Tant ayeba ka na France. Na PCB Mbodi. Grâce Kwanza. Tant ayebi ka ke bosser on dirait à piéger on pas bosser. Il faut les caper, il faut bien, faut tu n'as pas battu. Après c'est le monde tiré. Là bana ko tu n'es pas battu. Ngam c'est ngai un artiste. Na ko le gâté fait dans le film battu. Je suis encore aussi intellectuel. Oh non, ngam c'était abi on te pas ngala bi on boko film ngate mais moi polémique hein, moi makele mon ngabiti. Tant on découvrir que dans la famille Bota au papa. Exemple ba futa ko $200 la chaîne. Au moins ba 4 100. Au moins 100. Pas bakatio 70 au 30. Raison nini et baladi. Na mulika oyo ezali ako benga na munda mayele. Na déposer nga mona miki ngala ya cordon. Ngam na bengisa ki ba cameraman ba yaki na mulika simbite na tika bango na la kenda. Pour nini yaza babuk ngala za famille Bota. Ça dit bas style wana et bemi séparation. Na ndenge ya réalité ngai na koyi ko ndima likambo on a dit que na lela yango to na gagner la yango quelque chose que je n'ai jamais gagné non na kene sika oyo ata bango ba opianga te mais ba pesa ngata opportunité
tu vois oko kabelanga te mais peut-être même si na simana yo na gagner pe mais kuna bozaki bien yibutu azaki na maman chérie et on se Bellevue kabaka bondo zo ba $100 ba 200 et pas Bellevue non $100 au sainini non on a né besoin d'une structure pour soutenir yé bah yibutu azaki on se maman chérie et tout bijou la reine Ernion et tout ozo seka siko yo po banda kozwa siko qu'est-ce qu'il y a eu ngai depuis na kota na famille bota tinde na longwe boye na tikala kozwa mbongo famille bota te je suis sincère et franc et na zwa mbongo na bango basakela nga mabezwanga na bita baleka kuna TV te baloba te mais bika basaka ben oui bon c'est bien beaucoup parce que force sa parole leki soki nga yo Bellevue akabela mbongo te boya kabeli nga sans réponse sans raison sans nini ata $10 à Bellevue yo liaki nalobi akabela ngai te ah nga bande kotikela nga mbongo nde na nzela na ye so na sengi mutu ayebisi ngai leka kuna zwa et puis c'est 2 fois seulement mais mutu on a c'est que baza relation na ye c'est normal ah mais ça y était mbakabeli nga bossi ba papa so une famille bota moko akabeli yo mbongo na sima na kombo na ye aza membre de famille libota te or bo mutu akabeli yo mbongo 2 fois ukikozwa na maboko na ye ezaki na maboko na ye te na zwa na restaurant une fois et pas ya mutu moko pe une fois ya 4 famille bota eza yete na kutana tana yebote na 2 fois comme mutu a relation na a relation Bellevue te bon tu vois na ebité sur relation ya Bellevue to te na ebi relation bazana moti mais ngazalaki solo li abi ke oui to ngai pe na munda bengi mutango ndeni bien leki na ndeni ngabi bien ozomona tanga bien moi mobulu na parler c'est bon na benga akati pa na moni mutu ndeko moko ya mwasi même pas Bellevue ndeko moko ya mwasi ka kata famille ta benga batikelo 200 000 francs nga bien boy c'est bon nake et pas mutango na zui na ba na zongi na mona ni Bellevue ni deuxième tour le même mutango kaka abenganga ndeni santé kala benga bien na salanga les cas et pas mutu tel la kabe après $60 ndena leke pas mutu tel mutango zali fille à ça na restaurant ya Bellevue et ça même pas Bellevue na mona pa tailler boité na ke pas fille ngo na coup d'enveloppe mo ba penga na fungoli na pisa $100 bien $100 ah nabi merci dans pas mbondo bombeli ngam abi e comme depuis lobby yondo ya kitenga bité na iba ite na bonga lilo ngana ka musika na ko bima be bonga bela ya na rendez-vous exact ndena baluki na pela kena bengi ya tout cas merci nzamba pambolo makasi azong c'est mingi est-ce que utabila nga derrière to suka wana mbongo ya Bellevue paye boye bossé Joan salata likambie sombata pile télécommande namdi il paraît au terre doté à bapesa qui bon enveloppe rien du tout c'est Barési tu es vraiment mon frère tu me connais au moins nakoki kozala ata lelo ke na longo na famille bota yango nakolo bateke pon nazate olongo pourquoi mais parce que ngamo na mona na zuba décision na ngai na moni ke non na vanda ti na moni ke ko foko ofana mutu oyo azo comprendre bon pas mutu ofana nesika oyo batu ba comprendre yote c'est-à-dire je me retrouve pas je ne tourne pas tu sais que moi ça m'arrive des fois aussi na sali 4 mois na tournade à moins que na ça banzo dik na ngamo ya groupe na ngelote il faut na beta mato pas batu na moi 50 dollars louer caméra groupe tourner et link na TV fin du mois groupe 550 ba chaka tinta na moment $1 ba fouti chaîne so ngai na oza sima Barési ata balo to mabona ba tournage simbela nga sac tokia ba futanga moi 50 na kabeli ata moi $10 po me melenga sac kengele nga molo kolia moi bien komela na tinda ke mo tinda à la fin il doit être aussi récompensé même moralement comprendre parce que ton moni ki na sapela ke nga moko na fandi pena ba bengela ngate na jour mabe na yebani te na yebite mais on compte na staff on a ba yibutu na ba bijou bon solo apena Bellevue boy ba ibis na misa to soutenir yo ngata na yé na ete sur la ni ngala kuta bango déjà groupe ouais yo la lo parce que yo bakisama aux autres pétence ko non parce que déjà moral on va passer nga déjà net yé nda ibisi bango c'est on a pas condamné Bellevue te c'est non condamné yé pourquoi non ayiba tende ayiba parce que mutu mo boyebi ke balobela nga même si na mona bango te mais na yebi ke balobela nga certains de tête ba yebani na TV balobela nga bazala wana na ko raté film moko mi balemi ça tu me dis on a peine au chabinde tu peine biso na l'écart
Bon, on a pour ça, on a nga Belvi abenganga une fois pour na film na tribalisme kala on a ba souci bantu maman souci bantu de fait dans vivante to na tourner tribalisme na ba lianza na banani bele na téléphone yemo bela benga ngralo ozat nana kasavu bwa bose to tourner samedi hein boyo Jérémie abenga ngai 3 fois na majabu makinu na école comédie Jérémie ndabenga et c'est fini par là. Bah film monsieur na tourna. On a à l'époque vous avez une position té. On a une normal là. On a une position té. Sans tendance. Sans tendance, c'est normal. Elle a pas cette position qui n'a pas tenu ici. C'est qu'à boyer on soutenir. Mais fallait bander au fin à bien té. Parce que bateau bazari kuna on dirait cible là. Bon, il dans nos tournées. Il dans nos fins à bien on regarde tout, il dans nos tournées. Casse. Parce qu'on dirait cible là-bas, on a mais il bouta banda au fin bon en fait kofinga c'est trop dur mais nano lo ba mingi ya ye ya malamu to lo ba voilà to ken anglais là donc comme c'est mingi na télé est-ce que maman chérie maman chérie a tiaye ba slogan nyonso il bouta tkela ka bota mona pe kombo wana sikoyo mais on dirait ndebo za ikuna staff no cible na minu banda banda plus que s'attaquer na Sila Bisalu c'était dit à quoi ko s'attaquer na Sila Bisalu c'est trop dur mais si lazaki azalaki lokola rival moko prioritaire ya biso oezaki polo ba bien faut kota na carré ya bakuko OK polo ba pena beso pena lo bina su kala on faut pas que logo mo la kisaka ke ya ezui bango so ngalo wana ya kiso na lo bi na su kala ngo ya Christine Sila Bisalu ya la patrona so na bi la patrona Belvi kandi wana go monia o 5 bango ndenge nini certainement la mo on dit ba bira na mso bando ya pona no baka des fois sous il y a Christine si là surtout comme émission tant ibuta a dénoncé qui angala yo le émission mo pekaka il y a ba parmi ba pire petit il y a madame Belvi ba bingsanga na une des trois de tourner émission na suka nango non chez émission pour malbala lobaka na puye ibutu na ngo sakana de ngabi no na puye mdeko ata quand même tata bana ata na charge to tangi sakabana. Na ba famille na biso ba tchape biso miso. Tout ça ba famille ba richité. Nous sommes des familles, to bote ma famille pauvre. Il faut to mi bimi ça ba famille, toi ba parents na papa na sérieusement malade. Je vous dis surtout que caméra ce qu'on regrettait hein. Le beau copain na lokolo. Ils ont la difficulté normale, énorme plutôt. Ma maman 72 ans. Oui, mais ça là. Maman na tambouisa bilama na Gambie. Aki a trié na ballon. Moi, je n'ai pas 4 ballons. Il y a trié ndam. Abandi go tambouisa. Soit son baki na 1000 francs. Ateki 1500 to 2000 azuba 500 1000 francs sangi ici. Yango na inonda ko lia. So devinez maman a 72 ans. Aboti ban. Bozuezate. Biso pe toza na télévision. Moi muke na gagner na ko sunga bango de. So to na yesika o bo finanga. Ba grand frère biso to botama 9. Ba kufi 4 to tika 5. Na 4 na batiki bana 16. 4. To kabola charge bana wana. Ngata na 3 o na bokola ba futa ba classe. Na tangi sa bango de. Yango moni tamso tuna to mona ke na se retrouver na bibwa. Ndeko moko na ndaki na commenter parce que bibwa mabete ça bien. Milliers à répondre poser. Mais na domaine artistique, bibwa ya loin. Bako benga tournage mo be na bandal. Kem su na sana 2000 francs pamba. Pour 2000 francs même pas $1, même pas €1. So pour la longwa bibo na komati banda tam so ese ngai 5 €. Aussi moto quartier 1 moto victoire moto bandal pour qu'il y ait une rapidité. Soit qu'il y a un transport dans l'embouteillage, au comment tourner va tout le temps sur 10 heures va déclasser. Peut-être au moins 50 $, tourner journal aux gens qui n'a pas quoi au banque ça au bon moi pour tout ça à bon moi 50 au bon moi 20 oh tu es comme fin du mois la kanisi moi batanda ko koki kurama yo futi bana na ngape côté ba vendre papa maman nanga faut balia bana ba grand fond ngape na bogolaka faut moi chaque samedi moi le week-end tout ça est-ce que na bicho bango tout parce que pas na ngala pali ba yependa siko chaque jour na to ya tout nanga so côté on na osala so na gagner je vais rester non il faudrait que ndesika on a moni que ata mam sa pienga te na maboko na ye mais tam so atyenga ta na ba film ata atyenga na film te peut-être na bato baza ceinture na ye baza na ba chaîne YouTube baza ma film ba ko considérer ngapé
Attends, mais mission de comment game soké mission aussi si vous avez moi $10 à transport. Moi fin de journée, ko soutenir ngapé na foot à transport ndambu na betre lobby, bali ata moi loso. Si autant où émission batunayo, nao le kango, difficilement il y a ba ofele. Pourquoi? Parce que tu es dans les familles libota. Non. Fin de l'année, il y a certaines des têtes étirées. Qui a joué dans baloso. Mouki on a baninga baozo, son ngapé na ozango. Et ça a plaisir. Commando aux oratés. Aza conscient azana yebia ce que soit ça benga de la zota mbumama alosu De loyal, aza loyal envers bateau ba soutenir. envers nga peut-être pour ne pas citer aux autres. J'ai dû personnellement moi. Mais vous êtes trop attaché à Ibutu. Bando mon été Ibutu bando aux collecteurs. Ibutu dozoni. Hein? Non peut-être bien envers yo. Tala. C'est ba Ibutu bando. Nga na comprendre ki boy. Eza la clique musu mutatie bato ba yembela kanga. Mouvement oh ya na bengo mouvance. Mu pepo yembela kanga point barre. Mu pepo tourner la kanga point barre. Mu pepo c'est na ka be mission point barre. Pourquoi ça la surprise ne mano que ça la ba journaliste ba comédien na famille bota ça ça la ngonde boni. Oso yoka de que asali surprise mon famille bota. Je ne suis pas venu pour détailler bango, mais je suis venu de dénoncer que je ne fais plus partie de la famille bota. Que ce mouton aye banga. Oza fanatique nanga, azaki abakouk, asepela nanga, mais abali ko bayenga pour la famille bota désolé. Dès ce jour d'aujourd'hui, je suis famille Libota. Je ne suis plus famille Libota, je suis à Bakouk. Oh. Nga mi kotinga mo. Samba enregistré nga. Aussi visa. Nazu coup visa noté mais la mi lobby déjà mo kondie mo. We ba misu balaka. Prof a toutes les questions ayebite ma tombe la musapi. Ana posa oyeba. Mais la peste Gabriel Bolembo raison, ami hystérique au continuer. Mais bijou la reine a retour sera pardon, il boutou pas sera pardon. Tu retrouves ba yo pesa pardon. Oui. Pardon na les abakou, tous les abakou ko ba ibaina. So boyoka na les abino, na blessa bino. 1000 excuses. Mam ceci la soka yoka na lobaka langage mo be sala ga mabe. 1000 excuses pour na bi wana za yaya oyo na osu na de temps à autre. To tourna na papa ko na bakitambo. Aller loko bébé. Bossé, ya ko liako. Tano munda za repa nete. Na za repa mutu mususu pe na loba mabe. Oh, bando tout est pas abordé. Mais na benga ye na David yebsanga. So bando futa biso to na no zeloko. Na décembre ne na osenga mam sisi la mbongo. Pour la lien ndako. Beaucoup na zo kité. Na zukuna. Na 2022 j'ai demandé à Mams. Atindela nga $50. Ko to ba nga bi bosse na pion mbongo me ko bala mudute. Nga mam nga e balati. Et puis tant que tini mo ba nga zo ngata silika ba nga na poko. Kwa ni bo nga na tindela ngo mbongo nga yeba. So ko nga mama ko ma ide mi falo benga ngo ebisanga. Comment se fait-il dans vos amitiés? Hein? Mato inaye. Et seulement eo ka mabe to eo ka pe malam. Mato ine pe fe eo ka malam. Eo ka mabe mabe te monte me elimbati. Toi battu. Donc là, je suis venu dire aux gens, à mes fanatiques, au bateau nyon so tala ngo ba yebi historien papa bossé. Référence dans la chemise à Kizobazoba. Chemise à ça non? Et ça lui on a. Bah Martin pas ça on a. Ça quoi? Ça quoi? D'accord, c'est ça. Papa Bossala t'en attends. Non, ah ça qu'on a noir. Ah OK. Voilà. Ah t'en attends plein émission et ça là bien pour battre sur mon âme. Donc voilà. Je suis sincère et franc. Naï nazo dénoncer de la sorte que ko dénoncer te pour na mabe ya mutu. Mais qu'on dénonce pour la vie dans Ngamoko. Donc par là, si je comprends bien, Moutousso bazo soutenir, yo peut faut soutenir Baninga en quelque sorte. Mais non, ma Flèche Chalais aura toujours accompagné dans retour. Mais oui, le loyo. Fali pour pas taper sur ba visa. Azo pesa ba visa et puis ya ba ina nete ya ba 5 ans. Tala niveau. Aux à l'époque so mutu azu ba to oteka ba mapa on peut pas kende ba photo. Oteki pour le pont na famille. OK pe poto ngote. Mais mutu moye, mutu na bien. Viens na biso Tony, viens na biso Montana, Kamenga. Avant na kisa mbula boni. Mazu viens na biso Sampaio, avant na kisa mbula boni. Viens Bendo. Mbula boni. Ba Félix Oazé ko lokwa mutoka Félix Oazé ko le vieux papa bongo sage intellectuel ba musicien. On a d'abord chapeau. Yango. OK. Donc mutu lokwa ba Oazé quoi. Azozo ba lisungie pa ba leki ne ba fali pou.
C'est biso peut être les soumis toi qui m'a monté à pouvoir on a dit. Voilà. C'est toujours comme ça. Eh. Papa. Mais au sala boy bossi ba ofinga otende ba ofinga lelo ba bijou ba finga ba Ma bien. Ata ofingi ngai mon avis nanga personnel. Tu veux dire quoi par là? Est-ce que je suis censé tant que pas na bango? Bah c'est pele qui? Tant na longwe. Ngai mo pe na longwe, nga mo pe na yaki. Msu na yaki na influence bato. Mais na longwe sur influence à mon douté. Mais bon, c'est pourquoi ma maman se révolter quand la maman mon bijou et qu'on un pardon et puis même malgré tout ça c'est un bagarre par d'autres cabinoté abignon on a posé bo sengi so bevia bibo zela botombo qui maman boye ko changer langage et ça pour ani bo ça un peu boye ko vous montez pour ça ma bé c'est maman c'est pas na binoté non le bon c'est un bagarre ya a lobini bino nyonso ne bozo longwa boye zaka so bo sengi belvie loko belvia bibo zela ale bino nyonso botombo qui boye ko se révolter pour bolo ba makambo nyonso bo lo ba bo moté ça bien te ngai maman 7e mazan on a za sœur nanga a sœur nanga peut-être na âge mais tam suna ba théâtre ti mpaka c'est nga ba ni théâtre kala penda papa 96 c'est ça te na biminde na ba groupe biminde na 98 mais na 96 na ba veni na ba école na ba église surtout zongi na 96 lelo ça fait 28 ans j'étais trop petit j'avais 14 ans elle on s'est théâtre manière papa nanga boya kutu tout ça clair soki ye azo gagner kuna gagner na ye tant nga na gagner na ngate non je vais révolter société nyongo sala ba futa kayote mais ba tunyo so bazolongwa kuna ba komi na bango naître mais yo zo lu bandene ko komi ba komi naître wana za hypocrisie hein naître on a po ba benga ye ah non ngala nga clair na lobi na komi na nga bakuk ngai oh soka bakuke boya nga na mikotisi ba sengi da bolimbisi soki bayoka nga na mabe balimbisa nga soki na finga kato na lezaka mutu so vidéo ezali ko tenir sous langage ko tenir sous rigueur na vidéo de mutu so sengi pardon le pardon c'est une force qui libère zo place ya olimbisa nga et tant que mutu et tant que noko bana tant que papa kulu to papa leki to camarade to pe collègue na mama sila avant de soyer bikenga na lobani mabiti nié moko blende avant de biki bosser malgré tout ba mupepeto ayoka na yeke ala comme famille bota to nini ayoka te ke bossa finganga so ayoka yango to ayoka te mais sincère excuse na qualité ya leki pa yaya et puis na qualité ya patron ya SB na sens wana na sengi bongo te po ba tchakanga na filme ba mo te po ata masi la tienga te peut-être tam sous ceinture na ye ato chata bosser na filme pa nanga l'essentiel moi mukio na ozo na tourner et sunga pe libota nanga famille nanga na miso nzambe a baxile pe ya mingi amen et au fond le pe va porter belé je suis chrétien je dis ça vient vraiment na au cœur na motema nanga aloba te pour un sentiment pour na sepesa mukili te je ne suis pas flatteur na ye ezaka nde mutu tu aya kuluka musala ezaka pe normal vous avez la quartier la te simbi na ngote qu'elle a vivre la musique na sens parce que na ba carré na biso na ba G na biso to na ba jouer na biso to na ba combo na biso ba bosser cause pas mutu eza na ngoma bete na fingi na mutu te na critique na mutu te na ndimite na babakuku na ebité so ba finga ne bon na ebike moi ba rivalité bango na bango ba ba pe bazali na momenga na yete pour na oloba na ye ko kota bakuku de la sorte que ceux qui musale yali na travail ate pas maman si la te mate pas bato basala bazala kat bazala bazala bakuku o basala ba chaîne ba tchak ba tourna soit en elsi yali obenga ngana ya Jérémy Chabani pe za na chaîne ayi ouais Jérémy oui natala ta bilo na relancer les messages à Otala déjà Jérémy ayoki ayoki déjà tana bi bato baza aux alentours à maman Sila ça dit basé belé zaka Jérémy te basé belé on peut dire aujourd'hui tu confirmer le mot que Bellevue mutazo bo théâtre to ba bongo ben je ne suis pas sûr de dire je ne suis pas vraiment habilité de dire ça
parce que ba vie lombe bazana ba vie masum bazana so na bibongo seke aobo mana ba vie masum na ba vie lombe te ngana oloba o eza réalité so na bio ma théâtre ya sala théâtre ya kuti théâtre akuta ba vie lombe akuta ba masumu akuta ba masasi ka ba malinga ba mapembele ba mabipendu bazali pe vivante na ba vivante lelo ya bo monde mu pepe na bango nde yo za malamu te yango moni esala ke ba rankine koti trop comme si to kuta na zuma na tournage mobwe na mbinza na ibut na zuma mais non tension mutalo bala mutute mais tu vois que bien te pourquoi BCBG basali plus de 10 ans bagena poto te mais ba roula ati lelo ba pe ma pied mungu naza beta concert ba vieille puis naleki na TV te rapport mutu nyonso zo souci au kabelanga non mutu to alimbisanga azo za souci a kopesa nga pisto pe ezali soki po lingo kabelanga mabete talent pe ezali pe ezali je vis trop loin Bibois c'est un secteur moko meilleur na ofana na kimia à l'aise mais aération bien mais sikoyo na service na biso esenga fozala aux alentours il y a centre-ville. OK. À tout moment, un moment à l'autre, un moment donné à l'autre, on va bengo brusque. Tout là je me souviens, nenge ndona Renette il faut qu'on bien musu 6 heures ya bossé. Wana ndaku, ya kana lo moeza, pas na keto beti. Et sanga de bien. So tam su na za na bibo. Roya sikoyo. Na MC kutu na transport. C'est pas propre. Donc lisungi oyo erosunga ngana famille na libota na bandeko nanga nzamba juste ebika muto akopesa ngana nzela ye modi akokitselaka epa barezi nde apienga piston nzambe muta saliti ngana salita embele nazala na nzonzinga fioti nguma nalelaka c'est parce que j'ai tourné. Aussi combien de temps déjà au tourné depuis la minute déjà j'ai fait au 4 mois. Depuis Mandolo Belay. Depuis Mandolo Bela famille Bota. Natuna tribalisme maintenant nous coûte famille Bota. Majabu famille Bota zalaki et bandi ko bandi. Et calculé ce que depuis comment on le Belay. Ah belé. Bah une année. Plus. Au tournaté. Non. Ah ben vu. Comment filmer chaque jour pour l'écriture. Plus une année ça va 2 ans et demi. Ba défendre eux pour de l'écriture. Quand on tient baninga té. Mais oyoka interne na ke tournage abela. Interne na ke ibuda ça biso to liani ni pona yi. Ibuta sokwami. Azupe du cœur. Azo ya manga sur le téléphone de. Poigné. Ponga na na pasi ya komina bien. Habité Sili. Ah ben oui. Attends la benga refoulé, je te rappelle plus. Bah pour ça rappelle réunion pour la série de pardon. Oui, série de pardon to sola ina ibutu ngai, pena je suis sincère na ibutu de sola ngo kala. Mais c'est ngam na isi bitu ngabibutu. Moi je vais dénoncer la rose ngate na vivre na misère mouboui et s'empirer de temps à autre. Oh la mokapna tongo betant qu'artiste. Tu manques même $5. Non. Non. C'est pas bien. J'ai dit clair. Ce qui y a pesingate. Mais il fallait que tu aies sur ma film. Ce qui peut y être, attends la ceinture naïe. Bon, Fabien, tu as bakabate. Ah, n'est-ce pas non. Non, non, là, oui. Je me demande bien à côté que la famille botte na tino moi 50%. J'ai réfléchi. C'est baba cook balika bango. Eh. Abakouk pour le kaba. Ate baba cook s'il vous plaît, vous ça un plaisir pour la papa bosser. Mutu oyo na lo baona. Ngani na singa kai. Watindela nga $100 na 200,000 francs. Mutu oyo c'est pas important de. Moi c'est mobile. Mobile. Ah mobile. Eh comment on dit non Ah. Alors papa to jeune garçon. Vieux. Vieux. Donc papa t'es jeune t'es vieux. Mais yo ba chaka na liste qui ngakati qui na quand même qui ngakati. Ma période à maman livre le Kabila grâce à Bellevue. Non, grâce à Moussa Nanga d'abord. Maman il va y venir soit à la TV. Bellevue il va soit à la TV. Yo za kulutu na yeye na Moussa là. Na bien né à bandate. Mais tam suna roza pe kulutu.
tant que je me bien né pourtant on a tangi d'abandon 98 96 na habité sur pe badaï d'abandon né wana yo ya koye ba eko na koye baye quand la monde a dit que je perds les années mais na dit que depuis na yebié il y a cela 17 ans passés na ye na mama sila na notala pena na TV na ba scène tout oh non sila tala trop non sila na tala est trop maman sila vanda noir sala qui chaîne es bitoni azala de akombo on comprend azala de akombo pourquoi tant que tala na groupe Simba na basi ba yaya na yozu ba milo ba nani sila pala ina kati ba mo seka to otanga pe sila la kati otanga ye na mibalo otanga ba bongo otanga ba luka otanga ba les bébés ba velule ya le goût de vient na bena le donc ça fait mal, c'est décevant. On peut dire aujourd'hui clairement que Gabriel avait raison. Gabriel a vu liste des amoulaye belé ne baro rasoni. Soso kasoni moi la soni ya kufanzala. Hein? En tout cas félicitations d'abord pour notre courage au bozozwa ya royako. Oh mais papa. Barézi, je suis venu chez toi. Parce que le pardon pour ton émission. Mais moi on bengo ya shingo o ya la caméra. Oui, je m'expose pas. Ma vie. Je ne demande pas indirectement. Mais dis-moi, je me fais montrer aux gens que tant on a l'équipe, tant on a ça, n'engue pas tout bailler, mais depuis qu'on comme soit bien dans la langue, dans le monde, nanga. Tu bosses, tu as débat autant pour la moutou canine. Mais c'est mon papa, ta chambre hier à vélo là la montée. Chambre hier la vélo là la montée. Donc, dans sa peine à poser ça. Moi les beaux tapés et bah papa qui tournage dès toi on tourner kala na zonga ta mo ba tournage wana e ko sunga pe moi parler ba tout sinon te ba nyongo pe parler comme ko ta trop na bibo futa $120 120 déjà topé ça ko ba garantir ba 5 mois 4 mois na pesa 5 mois na c'est des 2 mois on futa des 3e mois yango c'est na très dans 2 mois te ba voilà ba sunga dans sens là quoi mais ngaz artiste comédien complet forme et puis j'ai énergie za talent ezali mayele ya musala là talent net pesa biso no moi de historique moko wana esala moi bien et puis message pe na babakou na ki papa bosser esala bango bien quoi bon voilà papa bosser babino ye moto abane moto ba 1900 moto ya betela bino lisolo ya siama lisongo ba molona oye bakate ki kwebe kimpele boyo kanano histoire ya OZRT chaîne nationale et bandaka wapi comme alelo RTNC. RTNC oyo tobengi OZRT à l'époque ezalaka RTB. Radio ezalaka no RB seulement. Radio belge. Le na 1947. Teo comme na 51 52 euro comme radio télévision belge. Coordination na yango ezalaki na Belgique. Entre-temps Congo, Léopoldville et Bandaka ko vivre na banque kaka moko 3 pays. Burundi, Léopoldville na Belgique. To lia monnaie mbongo isale makala Burundi et ya kaka awa. Na 1953 eye kozwa forme nango na emplacement na yango. Wana Lumumba azako sala na Polar. Lumumba alaka expert comptable na Polar. Tango azwi mbongo alongo na Polar, akimi akei na bafektaki na Simba na Katanga. Esika ko kutana ba Moïse Tshombe, esika Moïse Tshombe ko sala sécession katangaise. Retour à Lumumba, RT ni se to bengaka OZRT, RTBel, radio télévision belge. Na 1954 Mobutu aye kobima lokola Petit Joseph Désiré, Pire Petit à Lumumba, journaliste et écrivain. Camarade ya oyo asalaka magazine Elima et Solomon Koya Linganga. Donc, en avançant des années, en 1955, Mobutu akei kozwa cours na université à Louvain, na Belgique.
Et Rwanda OZRT a engagé les journalistes noirs. Il y avait que 2 journalistes noirs. Grand frère Yassombo Bele, na Kulutu, papa ya Molière Nemalemba. Il est comme directeur archive. Il y a Simaka archive. Il y a un moment Nemalemba, le papa Molière a un archive belé à RTNC à Tiakanguna Molière de temps à autre. Parce que son père Azalaki directeur archive dans OZRT. OK. Et bandi qu'on développé en 1956 négociation à table ronde. On a carré Jeff Abimi. Ba pesi carré Jeff Mbongo dans le gouvernement belge. Kende koyekola musique cubanais. Pour tant koya yo ça la fierté à nation. Carré Jeff akei koya ye aye ko sala nzembo à table ronde. Table ronde, table ronde. Wana toalaka déjà na orchestre moko ya liboso et siko Joski qui a beaucoup abîmé là. Continental. Continental les anaki coordonné par Maître Toro François Ngombe Baseko. Maître Toro batoyebi Maître Toro. Ouais, Yoro comme on est François Ngombe Baseko. Alaka na ballet national. Le Maître Toro il n'était pas boxeur ni karatéka. Hein? Maître Toro beta motombata taraka maître chorégraphe ya danseur ya ballet. Abinaka événement ya mboka bo mindele ya zobina. Oh, équipe les zobina. Tango Kaleje Fazongi na 57 a ko recruter Taboulay. Rochereau Taboulay. Fruit ya Kaleje. Na 1957. Nde Lumumba eko zalika participer à ça la partie na ye MNC parce que Kasavu bozalaka na parti na ezalaka aba alliance de Bakongo Abako. Le roi Abakouk. Voilà. Le roi Abakouk. Alliance de Bakongo. Nde esika na 1957 le 10 octobre Lumumba eko misa parti na MNC Mouvement National Congolais et eko relier ba Justin Marie Bomboko Iselenge et eko zwa ba kolo par parler de Mabonda nani mon ami là baleki oyaza kileki na ngai Ndele Ojuba Ndele et tout ce monde là na papa Doudou Adoula Monsieur Adoula Roba Tchaka premier ministre en 1963 na papa bossé mutu hein au kanga badata on sondeni ye mutu yaka na soso ebemba Adoula ti ndela mona ba sakombi titoza biso tozaka na ba gigoz tena sakombi tango ba kotia sakombi premier ministre ndé ko longola gigoz atiango komo nango sakombi alors ko ba tie komo elo kopo komo nango ba rezi etika pe ba rezi Mobutu a écosé la partie naie sévère. Première partie en bout de cinq en 1964. Sévère. Corps volontaire pour la République. CVR. Corps volontaire pour la République. Ou on a côté politique déjà, Azan armée, Azan peu journaliste. Et puis tu as comme armée, c'était grâce à Lumumba. Tant que première table ronde il y a 58, je sais Mamie Bomboka Kendagade. À cette époque, Bomboka Laga ministre des Affaires étrangères. Il y a Kendagade table ronde, Kendagade négociation, partage de pouvoir. 1959, tant que des tables rondes a mis balai à 59, il y a économie. Je sais Marie Bomboka ici elenge le kumba eko kende. Tant que kuna na sima awa ba mindele ba eko bomba noir o babo ba benga martyr d'indépendance. Baboma bango le 4 janvier 1959. Voilà bango la table ronde. Koya bayende salaka révolte. Bobomi ba noir. Po bango ba noir ba ngaka ba interposer bango ke bokende forcément. Lumumba sko akomaka na implication, akomaka na comportement ko imposer. Kaboli Gato ba tika Kasavu bu président. Un abbé alongwa na abbé abala mosi na epo Kasavu ba sali mariage na 1941. Na mama Alphonsine mosi. Abbé Azaka sangu. Tanga na de kufa holelo. Kasavu aga sangu longo ke golongo. Ah bon? Oh là là. Abal maman Alphonsine en 1941. Le 17 octobre. Donc l'outan bazongi na table ronde rankine kokota na 59 60 ba dénoncer indépendance. Lumumba sala na kaka 7 mois na fonction na premier ministre. Juin indépendance nommé premier ministre,
janvier 61 Koufi. 7 mois. Mobutu a ça 6 mois. Na janvier major, na juin général. Et ça m'a dit. Lumumba ça bon pas de sécurité na yi. Ba histoire na siko de historien yi bien. Na papa bosse to là na ba histoire non c'est risqué to là bon c'est déjà faute de temps comme a déjà na souka mais na habité na ba tout so batalio ba ko retenir nini déjà papa bosse un message fort. Ba ko retenir d'abord comprendre vie artiste. Artiste vit comment? Artiste na bango balingaka vivre en deni. Ou ba ko retenir de deux. Souci artiste za nini? Souci artiste yali musala. Ouais. Moi songi na bango ya baba cook et pas ya mams et fungo la pe makam. Na bato pe baza aux alentours ya mams. Ce qui peut bâtir moi songi ya misala et peut ça toujours kilo. Et surtout que yo posant une émission ma casto ou attaquer peut-être SB personnellement en atalati ceux qui peut ali déjà le courage déjà papa pour ça ko s'excuser ça le ferait bien. Donc voilà. Yango 42 plus na koloba. Na mam si moko encore une fois. Ouais. Merci d'avance na accueil. Nenga ya mpona bi ya ça ya mbinga. Bien ramener monter un peu mais ramener un problème et surtout que ça la SB pour na comédien nyon so frère. Donc merci déjà na ndenge déjà ya mbinga. Merci na ndenge pe alimbisinga. Na ba famille na ba couple ba ndeko tu ya ba cook. Merci na ndenge bolimbisinga. Nzambe nanga apambola bino fungola bino ba porte. Mams motema na yo na yebi keza munene. Le lengo yambaka. Continue yamba. Na bo continue na rankini na Bellevue olingo suste. Rankini maman abotinga komona ye mama Joséphine Bakongo. Papa abotinga Daniel Sombo. Donc soki bango bana rankini bazwinga rankini na yo kapasi mana mukili ya bango. À part bango na yebi muto te ka zwana rankini. Lobake yondo zoela na rankini po omona nga pe no wapi. Nanzia na biko te basaka ba staff nga ya kati. Vous avez une vidéo à publier, artiste avant de me faire nakati. Je suis trop discret. Je ne me vante pas dans le plan de fonctionnaire. Gapo sang ezaka musala na ngeza la mala ebele na tourner nanga esili. So na tourner nanga yi et sunganga na énergie ezali mozo tourner te ça va mabe. Ah bah voilà. Voilà, mot de la fin et puis moi ba mbote to kabona. Moi de la fait merci na ba banso balandinga ba opportunité on peut sanga temps. Ya koyoka bo partager ba vidéo oyo bo commenter bo liker bo s'abonner pe na kata chaîne na biso Exemple TV. Exemple TV. Ouais. Donc voilà. Vraiment na pesi so merci. Et puis bah merci na ba banso balinga historien. Na ba banso balinga historien na pesi bino ba merci ebele numéro d'angezali plus 243 89 60 11 983 plus 243 89 60 11 983 voilà numéro nanga mo penda WhatsApp nanga yango wana. OK. Bambote ezate. Ah bambote ba Natalia, merci. D'accord. Merci beaucoup messieurs et dames, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était là l'artiste comédien Papa Bossé, historien, il reconnaît ses erreurs, il reconnaît ma faute naïe, puis une faute avouée est à moitié pardonnée. Je sais que le Zabakouk, Bino Boraban Nzambe, l'heure de la vérité. Troisième personne, les Papa Bossé, qui sera la quatrième personne. Voilà, merci également à toutes les personnes qui nous aiment et toutes les personnes qui nous détestent aussi. Nous vous aimons. Moi personnellement, la Ngarabino, likez, commentez et partagez tous les Abakouks du monde. Je vous amour, je vous aime. Bon, likez, bon, excusez, bon, je suis désolé, je ne veux plus en parler. En tout cas, je vous aime. Likez, commentez, numéros affichés dans l'écran. Boyoki numéro papa bossé bien te boko bengangai na routine na bino numéro papa bossé en tout cas là tu sais rabino qui kuna ba fan ba invisible ba fanatique ba raté et puis fanatique ozone artiste no nga star non faut boka ba loi ba cook le Zabakouk ba za en esprit à partage le roi maman bango SBC la Bissal le Sicile l'impératrice
big dédicace à toi. Bon, continuer à la pile ou face. Et bientôt, film à Sikezo Yawana. Tout le monde peut m'amener là déjà. Ah, les cas, va bien, pas si là, et ça va bien. Boy. Mais yo, ça va bien, ça va pour ma vieux les pères qu'on jouer. Donc, ça fait du bien parce que SBA ça la belle naïe pour tous les artistes. Mais quand un artiste, quelques artistes, ne pas comment qu'on va combattre à la niveau. Mais il y a ça qui pour la montagne, ça faut jouer. Pour jouer moi libre, pas moi gagne pas pour partager la montagne parce qu'il n'est pas égoïste. Alors pour la motutu. Donc voilà. Merci Nabinotu, je vous aime, portez-vous bien et bon suite de programme sur Exemple Télévision. Bye bye, à suivre. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye. Ah, désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basalé bino mo bangé na restaurant basalé ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lia 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te kotatabana te adresse za se moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pour la kolia bio, nazala besoin d'alia ngando, nazala besoin d'alia pondu, nazala besoin d'alia madesu, nazala besoin d'alia nyamazamba, ozala besoin d'alia mosaka, ozala besoin d'alia ndunda, ozala besoin melelo kwa malili, ozala besoin beta billard, ozala besoin otala match etika ya calme ya kitoko. La Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yomuto nga obunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara Avenue Vénus, numéro 30, au Romona, La Sédoise et Zawana. Plagnos aux avons besoin au colia. Et puis, sauce bolognaise pesadi. Yemoko, Mama Wabi La Sédoise, la patronne, Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi, Oya Kolia bio, Oza Libanda Mboka, Oye pendant ma séjour na yo, cohésité. Yaka na restaurant La Sédoise. Bozomo na ngamonde na zolia awa na Sabino. Neti musapie katana. Suka na ndunda ya mabaku. Ndunda bachangu ba. Donc, je répète l'adresse. Limité 7e rue résidentielle. Référence à Kin Marché. Avenue Zakanasima Kin Marché. Vénus. Dans ce comme cas, limité 7e rue résidentielle. Au tout cas, avenue Vénus numéro 30. Au monde à restaurant La Sédoise. Au Kobeta Billard, au Romelelo Kamalili, ambiance à gogo, au lié bio, au Melipe bio, au Silicipe bio, place à repos, Ezali, Basalon Veille, Pinabiso Ezali, au lié au Pema, au Mélamois whisky, au Mélamois champagne, au Méla chicha. Donc, au cause à la laisse, venez nombreux, mangez bio, 100% cuisine congolaise, mangez bio chez La Sédoise. Bisous, ngala ke kolia, na tonda penda na vimsa libumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Akalima, awa nzamina na ebi tusiku, shuwa kolonzo mbongo ekomi bwendeni. Awa ka place. Makiemba ba ibinga mbongo. Mais Nada, qu'est-ce qui se passe? Nasu
olubi na bilamba nana makambo mbongo sala ngo awa namonaki ezalaka alobi te na yo tino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de nana agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo yeboko ce n'est pas possible nana moni munga fimbo napesi yo awa opiso tumu na pataza telefone biso baesuka biso mbongo na nzela bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre njamena na kambo yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kasi njo soki otie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mamini tokei Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Aux la poto, aux besoin de ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro ni wana na scène na olo babonde de olo que ça ma perruque wana bomona ba sorte nyo sur ma perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable roso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol la canine, pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et à ma futa, ou Namukona Sailaka, et Telisaka, et à Pona teint clair, bagam, différents, et à caramel, métis, chocolat, pour maintenir caca, crème, yama beaucoup, ezali, crème, yaba lèvres rose, ezali, donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt.